Cardozo Mwamba. Eric Ndala. Balekaze cosmétique. Nganda Changumuka. Christian Dienda et Julie. Chana Peko. Yves Bap. Maman Oasis. Nokolano Saint-Leu La Forêt. Claudine Quinoa. Aimé Élégance. Yasha Makindi. Benoît Bopinchi. Johnny Toyeyo. Chade Kaouti. Jissé Dati. Fils Changou. Mouvement maison mère. Maison mère yangia mawera son. Ouais, on a vu nangai donc boyebiga.
Balobi Ozali Wenge Musique du phénomène, les rois de la forêt. Olingoka Oresone, Olala Yangiama, t'appelle le main. Oresone, abaké les chats. Ok, merci sans plus tarder, souhait de Robeta. À la queue. À la queue. Merci. Maintenant, on va vibrer avec Wenge Musique avec à laquelle elle est.
BBC Maman Curtis.
tarder, moi, pause, au moins, la danseuse. Applaudissez pour le danseur, s'il vous plaît. Merci, merci. Examen. Vous voulez examen? Vous permettez-moi par de votre boîte de couvrir dans la danseuse voilà sika. Après examen, hein, vous avez plaisir dans la unité quoi. Merci, merci, merci. Allez tout le monde. Ouais, le roi de la Merci forêt. pour la compréhension. Merci. Top niveau continental.
banzembo tosali bamama batata bandeko yoka yango bina yango ponkolo soka lo atindi yango atindi yango kote ya bato musuni na bato nkolo ndeko eza matata affaire ngulu nana yoti yango te nani aningisi mboka te na affaire ngulu nana alobeli te yango lelo tozolobela po mutu tu acomprendre po eya danser parce que badon eza mingi yango tolobi ke no banzembo wana kala te bozobina yango bozoyoka yango boyoka yango bien nini nalobi na kati kososola nini nasosolo na kati titre nango affaire ngulu me wana bientôt bandeko affaire ngulu yango oyo tika tolobela po bato nyonso bazokomituna lelo koma na aéroport ya Roissy soki wuti Congo pokoma na aéroport omona benstreamasi batanda bazotuna yo ce n'est pas musicien leka kuno kendo bina leka kuno zwa drum po bamoni makambo tika natuna bamusicien Congo po balobi ke bafundi papa Wemba mpona bato alobaka te Angelo Nzambe tokobanda na Koffi Olomide po ayebisa biso soki yayebi likambo na nzoto ya papa po bamesana koswana na ye tika tobenga Gramoje ye moto 4 kora. Yes, ladies and gentlemen, you are
Donc, nalela ndenge kwa mwana sengaki bomengo epai ya papa na ye donc ngai nasengaki bomengo yango moni donc nalelaki nazonga epai na yo papa na ngai yango nazongaki l'enfant prodige. Merci.
kosenga lisusu Lacoste oyebi oyo ezali grand monde pa eza likulu monene awa awa bakodimine yo bakovideo carrière oyo ezali Nikin Kampa basakanaka na Kampa te kuna baartiste nyonso baleka bayebi valeur bétidian oyo alors nakosenga tobeta maboko mpona bafinaliste s'il vous plaît. Félicitations pour les finalistes, merci. Lacoste. Merci, Quiz. Nalingaki na mitimola Bobo kundangana ye Okangia mateko tikaka Uwela teko muyanga Mwana senga kibomenga sika kemeke simba kitezonga kina maboka papa na ye Pourquoi papa Pourquoi papa Ibona dikamama Yanyama na kende wapi ibona zorezo Partout papa singa sango mabe Pourquoi bazo contre billet dans la dernière Et pourtant naza mwana wera Nawasala wera sone na tenga tomesa naka Joseli mababa Tadidiki nani ye akote langai Kosakani na bandita Kana kapisa matawoya Waje Waterloo Babindombe Full option Son excellence automatique l'on faisait yayana Dike kalukemba nalela yonana Rokide silva Lama bakle Kapaya flame Mulokudi Mulokudi Titer fatima Proside kule daligaki Lisi akomya loma Atika kane kasi aliwa Kamla Papa,
Bye.
de Monokwe. Pour la première fois, on a ici de ça. Bien à Marcel Mazé, Dominique Bilomba. Les produits mingi de but aux oreilles vraiment à progresser quoi. Par rapport au mingi, héritier Poussi, m'appelle s'il vous plaît. Vota, héritier Poussi. Merci papa, le roi de la forêt. On t'a vraiment eu un homme qui m'a passionné quoi. Au mandat qui est Ayatollah, émérite de l'Oka. La
je viens toujours au salon Franck ici. C'est un chouette coiffeur. Et il faut venir se faire coiffer ici parce que le quartier Martinguet, c'est... Yes. Ouvert de 9h30 jusqu'à 19h30 et le week-end de 9h jusqu'à 20h. Donc Salon Franck accueil impeccable, tu es Mbarabato Belé, tu es Mbarabato Baebani Mingi. Donc au Salon Franck le meilleur de Bruxelles. Mama, mama, dide, la tribu
miso malwa. Mwana miga na miso malwa. Cri de lion. Oh, Koshka Paye, ya kapika pole. bato bakomi okauka Comme majorité prière, que va la simba simba, le coco qui me sème bébé, coco d'idée, Dieu de Dieu. Ça fait un succès à Warasone, on a campissé, à Yamakinga Lokola. Majorité prière, que va la simba simba, le coco qui décide bébé, l'autorité, Dieu de Dieu. Ça fait un succès à Warasone, on a campissé, à Yamakina Lokola. Merci.
makambo moto akokana nzambe nde akosukisa avec touché par les dessins fascinants, c'est inégalable. Afrique, Amérique, Europe, aujourd'hui associé, le indomptable. Pour la plus grande c'est le chacun de la main. Oui, la soie, voilà, on est applaudi encore. Oui, la soie, phénomène. Un album au Coran en l'an 2016. Oui, la soie, phénomène. Pour la paix à l'UNESCO, la place à l'UNESCO. Oui, la soie, phénomène. Et bien complet de tout business, tout peace. Et voici qui peut s'habiller. Aujourd'hui, la vie de Sita. Alpha
Bolimi me veut répondre, c'est pourquoi. Est-ce que c'est fatigué? On y va faire le temps. Mwana mama Kibankulwe. Ouais. Le Chigan premier, c'est moi. Mon pépé Yassika. Ah ouais. Mon pépé Yassika Yangoyo. Tourna Bango et Sili. Maintenant c'est nous. Voilà dit. Le phénomène Werrason joue chez lui en forêt pour aider les enfants du Congo. Samedi 13 septembre 2003, Werrason et Wenge Maison-Mère Babengisio, Ouyakobina, à la Kelele en live, à Forêt Nationale de Bruxelles, de 18h à 24h, Poutoulou et Komataye. Téléphone forêt 02 340 21 23. Et il y a Pacho Panda 0495 42 89 35. Yé Mama, Kabali Solo. Hey, hey, hey. Pessambois, bois à boy. Des moutons, les champions, galerie Marquise.
Zoleza, l'inspecteur, Louf Shop, Anthony.